Félix Tshisekedi azongisi nsima bopesi nkombo ya ekolo Congo démocratique na maponami ya bamambo non permanent ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies. Mokonzi ya RDC andimi kotikela Gabon esika kasi ya sengi na bayi Union africaine azali kokamba kopesa RDC maboko na 2022 lokola babondeli ete bayi Congo batikela Gabon. Molongani ya nkondo Delphin Général Kayimbi bokilo na ye pe bato basusu pene na zomi batika makisima na kosambisama pona liwali ya mokambi ya kala ya Demiap misala mya bokingi mya mampinga. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe elandi te bosenga ya etumbu ya liwa procureur asengaki. Mokambi ya soda ya Nord Kivu asakoli ete bafandi bagoma bayebakimaki engumba pe ndako na bango ebebisamaki na volcan Nyiragongo bakobanda kozongisama lelo kelasi nde ekoki kofungolama le 14 juin. Maponami ma mokonzi ya mboka pe ya bakeli mibeko makosalema le 22 février 2022 elaki colonel Assimi Goïta mokonzi ya soda abotuli bokonzi na Mali atie na ebonga ya ministre wa yambo moyi politique Shogel Kokala Maïga.